Francesco Bolingo, Yaya, le grand combattant, il est là juste pour dire la vérité, pour transmettre les messages. Hein? Il n'y a pas de Francesco. Coup de chapeau à tous. En tout cas, merci vraiment la Francis, c'est plus que Bolingo. La façon dont Bundilambo Kanayo, vraiment tu es un patriote. Surtout bolanda vidéo yo na sepeli encore ya kosala ngo na moment oyo mpona koannonce ke non tokufeli bandeko na biso na Beni babomi 50 congolais et comme babomaka bango mpe na butu yango esengi ke na passe message oyo mpona peuple congolais eza mwa mpasi mingi makambo ezoleka na mboka na biso. Eza vraiment devoir ya congolais nyonso tout à se manifester façon ya ko réclamer quand même paix na niveau ya mboka na ye. Eza pasi mingi bandeko na biso ya Beni bazo kopema te baza victime tout le temps ya ko massacrer bango basi na bazemi bazo kufa eza malamu te mais na niveau sikoyo ya biso ba congolais mingi bazo ko profiter ba minemi na biso minemi ya Congo bazo profiter na moment où ba congolais mingi bazaka na ba distraction ba niveau ya ba polémique net na minute oyo ke non ezozala ba polémique ya ba parti politique bino bozo ko discuter na pona ba poste na bino pona ba ndenge ni bobandozo ba mbongo na ba famille na bino mais peuple na bino toujours makile za kotanga mingi bazoko welela babi ke toke na dialogue mais dialogue wana biso tokanisaki on dirait que non boko wela nanu ko stopper makila ya ba congolais etika nanu kotanga mais eloko moko ezolakisa assurance moko te peuple congolais makila ezo continuer toujours na kotanga et mpona bandeko na biso ya ba congolais mingi oyo bozalaka na média nasi makambo oyo botali koleka na Kenya mingi vraiment balukaki ba nombre de vues na bango YouTube afuta bango na ba façon ebele mais nouvelle oyo ya Beni eye lisusu mais nasi il faut kaka ko annoncer ba congolais oyo etalaka makambo ya mboka na bango soki babomi bato mais soki eza faire polémique tozomona député moko te abimi a réclamer lisusu ke babomi ba congolais vraiment mpona makambo ya polémique congolais ayaka mbangu donc congolais atikaka te mais c'est triste quand même peuple na biso eza mwa mpasi mingi donc c'est pas bien ya kozala toujours sensible na babiloko oyo ezokoavance mboka na bino te même na bamédia soki eza likambo ya polémique mingi botikaka te ekomaka meme ke non likambo yango bosombaka yango ndire ya bino eloko ya kosomba eza likambo ya pays na bino koloba stop à la guerre stop makila ya Beni ezotanga trop ya peuple Beni place bazali kuna bazolala te so nasali video na butu mpona koloba ke non na butu nde butu bazoboma bakongolais trop na ntongo bato bayeka bakuti bato bazokufa vraiment ekozala mwa mpe malamu mingi congolais adimine nanu ba polémique surtout bato oyo boza na ba parti politique mingi boza na bino kaka na ba distraction mingi bozowela na bino kaka banda congolais bandaki koswanela ba poste ba division ebele bozozwa na bino mpe solution moko mpe te na bandeko na biso oyo bazalaki kutu koreveille peuple mosusu kosala mwa bavideo oyo boye parce que eza na bacongolais mingi makama mboka bango balingaka na bango yango te bango balingaka na bango te ke non bayebisa bango makama baya koloba na bango botia drapeau e osengaka ke non il faut kosala mwa video mpona koannonce ke non na minute oyo Congo eza na guerre donc baagresse encore peuple congolais donc mpona koloba ke non na bandeko na biso ya bakombatant oyo bandaki koreveille peuple na bavideo na bino mingi bokota na bino na bapolémike moko eza na sensi moko te bapolémike ya baparti politike moko eza na sensi moko te badialogue moko kutu epola nango mpo soki mpenza babinemi yango bacongolais bazorespecte même baaccord jamais bakokotangisa makila ya bapeuple na bino te
soki bayebi ke non toza na besoin to dialoguer na ndenge moko ya calme bozomona kaka ke non ennemi azoprofite na bamoma nyonso ya badistraction mpona koboma peuple na biso. Vraiment eza mwa mpasi mingi bacongolais, eza mwa mawa mingi. Bakoki kopousse congolais moko te ya RDC te ya drapeau, bakoki kopousse congolais moko ya RDC te lakisa signe ya solidarité te. Vraiment eza conscience ya bacongolais nyonso surtout mpo eza mboka na biso, eza mboka oyo todefa yango te. Donc eza pe mutu pe te oyo akoki koya kobunda na place na biso soki biso moko totelemi te. Message oyo nalingai kopase yango wana mpona koloba ke non eza mpasi mpe mingi ndenge nini badialogue yango ezokokontinue na makila ya bapeuple congolais ezotanga, ndenge nini congolais alingi kaka ke non na makambo mboka baeveye ye bayebise ke na Beni kuna babandi koboma lisusu. Donc congolais tozokende wapi na système moko ya ba polémique makambo mboka RDC ezokende eza te kende mpo toza na bapoto awa eza terre na biso te. Jour mundela kotomboka na asiba misusu bakosimba moto ata kutuke question ya nationalité. Yango nazomonaki lisu papa na nga moko asilikaki makasi lelo na ndeko moko azotia commentaire na photo abe aza na kanda mpo bato bakufi. C'est vrai ezosala pasi komona bahumain bazoboma bango neti banyama boye. C'est triste quand même, mais ezosenga toujours solidarité ya congolais et puis ezosenga conscience ya bacongolais totika nanu bafutilité. Média congolais oyo bobandeli koloba bapolémique ya papa na biso eutaki kolekawa oyo toloba makambo ya Beni, toloba makambo ya Beni, makambo Beni yango mpe bato bakufi. Tolingi mpe média mpe ya basite ya bainternet bolobela yango mpe mpo mokili mpe eyoka na bamanière ebele. Bacongolais mosusu oyo baza mal informé bazala informé. Merci beaucoup, nzambe azala na bino. Ingeta toujours courage na bana Beni, un jour justice à nzambe kosala. Vaut mieux la fin d'une chose que commencement na on. Merci beaucoup. Ingeta Francisco Puisque Bolingo ozo sana Congo vraiment nzambe akopesa yo akorépondre